Audio Jungle. Audio Jungle. Mbote bino bazo bozwami partout dans le monde entier pour na Rolanda Congo Live Télévision, chaîne YouTube na bino le Belarabino matali politique, ma question d'actualité kotambola na mboka Congo. Lelo to mbeli bino mona mboka Médard Kankolongo, azali bongo président ya parti politique Congo en avant. Na ye toko lobela sur ma question d'actualité o ezali penza kotambola zinga ya population congolaise. Mbote président. Mbote mama na biso, mbote na bañoso bakolanda biso na Congo Live TV. Bonne santé. Kolo akosunga mikolo yo moni toko tosemibe kwa mboka ko sala par tous les moyens ko zala correct pour moni mikolo eza. Oh, ne me lâche pas. Oh. Je ne sais pas si toi tu as déjà trouvé mieux que lui. Bon. Biso. Tozana biso kaka na Kishasa wanzamba ko pia makasi. Oui, boni Congo en avant. Congo en avant ko tambo ndenge nini ezali parti politique noto ko ebate mingi ba ko tuna biso. Médard Kankolongo Congo en avant ezali na ngambo nini? Ngambo FCC to na ngambo cash. Bon, pourquoi bato na bakolinga te bato FCC ba pa na ngai? Po ba basali mangomba wana bazana ba parti politique. Nga na créer parti politique. Pourquoi fona landa kaka bato? Nga na zana idéal etindenga na politique. Yango komona kanga za la katalaku ya mutu te, mais la plupart wana basaba atalaku. Faut mon toit oh Shadari, mon toit telemi oh Kaboun, mon telemi Kabou, mon telemi Fayoulou non, mais bazu Congo bazongi sisima. Donc ngana ko ibisayo bientôt la ba plateforme électronique na maponami parti na ngai ekopona une plateforme oyo par rapport ya ba idée autozo partager ensemble to quoi mais pour le moment je travaille d'abord na partie je l'implante nana ba idée oyo mais mangana créer parti wana jusqu'à présent na abonné d'abord Congo mais ba plateforme politique eux ko ya pona banja 2023 notre parti va se positionner. Mais pour le moment, en tout cas, on a Congo. Ce qui, par exemple, nga yo kumona ke ce qui bandeko bako kamba. So basali malamu na pesa ka bango maboko. On était les kambu ya gratuité na komisa na lobi en tout cas ce qui inde malamu na singa kikaka babongisa eteyelo oyo ekota na gratuité. Ozomona metango bakotika na kanyaka koyiba mosola ba yimboka na ba 15 millions na telemeli bango na lobi etumba biso to liela bagage to betama to kotela bozo pon kita ya mboka servir ba yimboka me bango bakoma o soyo zana monto a pouvoir ata boko yeba mosolo koloba te oza contre fachite facha ye ko couvrir miyibi biso to ko bunda etumba alors ba yeba zana ngambo mususu à part bandoka FCC wana ba dongolo misu bato mabe obako baso ba pumbo bakanela Congo ba boma Congo mais le reste en tout cas parti na biso ko bonde tumba ya changement. Oui, mon amboka Médard Kankolongo bi Congo en avant et kokende toujours liboso boko zelati 2023 pour boluka boko tata na moi plateforme moi te ke wana gozala déjà trop tard pour ese mingi ba ko bon c'est déjà 2023 la bango lelo ko tata na moi plateforme moko ti 2023 tant bato si ba koti yo na reta moi te kozwa poste déjà to sangani na quatre partis politiques to créer coalition moko sorti nango je crois boya quitté. Déjà, tu as créé une coalition nationale pour les réformes. Il y a 3 partis politiques, 6 associations. Il y a Minene, Basangani Nabiso, Bapisi Biso Makas, Mama Sepela, Nabongisela Binomboka, Ngaïna Lia Talakote, et Ndozomona Batalaku. Ce qui au moins a créé un parti dans une vision pour le Congo. Donc, je vais diriger ce pays. Na yebi place na komema Congo yango landa ngai okomona etumba na ngeze etumba batu nyonso te ozomona d'ailleurs ngai nakomisaka nzambe oyo asalaki en tout cas apesaka ngai le nécessaire de la vie en tout cas épargner nga na biloko koyembela ka batu
oyebi bato mingi bazanga za na baninga baza baministre bato minene baza wana la plupart bato benganaka na bango mais nayebisaki bango etumba na ngela etumba libumu te ezotumba mboka. Donc je peux vous dire que na lobi te na 2000 na banjo ezoya. Donc mon parti va se positionner côté intérêt ya population et kozala menga na kozala atala ku ya mutu te nga za muninga kamere na za muninga bemba tango boko bengi sone ministère intérieur tokenda na bango ndenge moko nga présent parti lokola botuna kanga mutu na wan. Donc bembe pako ye pepa nanga kamere pako ye pananga bunga za présent parti bango beleki nga ba mususu po ba mususu bakota rebellion avanga ba mususu bazoyi ba 15 millions ba mususu ba ko kamola mbongo namoni mususu akomi na mwasi azobi na zo simba boy baleki nga na biloko wana ozomona. Mais en tout cas na mikolo ezoya tokobunda itumba tokodiriger Congo na ndenge elongo bani. Oui, mwana mboka medaka nkolongo tokene penda na ngambo ya FCC oyo kobenga badongolo miso bao babomi mboka pendant 18 ans eloka balonga te tomoni bango kuna na kisantu bauti ko bima na o babengi retraite politique toyebi ke opozaka mosala nzambe tomona aka ba retraite de prière o biso tokotaka kasi pour la première fois tomona association moko songolo to pe parti politique moko ekende na retraite politique. Est-ce que retraite politique wana ezali pona bien ya peuple congolais to pona ba intérêt na bango moko lokwa bango mingi association na bango ezaka pona ba intérêt na bango tomona ki pe présence ya autorité morale na bango Kabila Kabange China Rambo o lobi azali kuna na kisantu ko kolobani na oyebi eloko nini ya malamu ko tana FCC à part ko comploter contre mboka te ngai na kipaka bato wana te. C'est un conglomérat des aventuriers montoyana bango Moses ya katalikambo. Donc tu ne peux rien attendre. Mais oyebi na bakanisinga Miss Maria muntu nangana ela ningai mingi na regreta ke chilelo Marie Misamu ibi mukolo kwa yeko kufa iza mukolo utana retraite. Donc bakolo balanga bongo bakolo babongo bakolo benga ba Marie Misamu na raison mutu moko akomenga abila Marie Misamu to ka uteki retraite ko bimana ende akufa. Donc c'est que bato na bazana makalisi ndenge moko na ngai notokolo bango na télévision elokutu. Donc eloko wana eza likopa ya bato mabe to bapumola mboka eleko kamusi ngai na mone chibala nzenze atelemi akolenga yoza na IDPS Kabila kingakati ekamusi ngai me bandi ko kana botola IDPS lupango ya limeta bosana akama mundo kingakati. Et puis tout à l'heure balobi réduction des comptes 650 millions de dollars oye azona gouvernement na ye bakutona mukabuli kambute ye wana ke kufana na mbwela lodge Kabila batelier. Et puis akamati comme moi mbongo ndambo na mwana kina zalaki na tereje de alimba wana omoni chibala nzenze batie ye mwa ekoko nayo na lobi Kongo ezabido opumoli mboka pe otikine ekoko nayo bana ba yeko tala ngolo. Donc na moni ba professeur ba mbenga ba professeur akozo mwana bazolengi balobi ta présence présence eza nzambe te présence ya muntu. Donc nyonso paralysé ba ko koloba na mituna Kabila sala bango nini Kabila pesa bango na kamwa pesa bango mbongo. Donc via mutu zaka mbongo tongo mona classe politique ko beba mbongo batu balinga mbongo. La vie d'un homme bonheur eza bonheur quand il partage avec les autres. Vous avez pris le pays pendant 19 ans, vous avez lamentablement échoué. On a volé un. Volé ya mibale si les plans politiques basés na stratégie. Oyebi tango bande ku biso na 2018 ans. D'accord, biso candidat unique, biso candidat commun, biso machine à voler. Kabila benga même stratégie avec omoni to sito pomola mboka mingi mokile mume ba soko to che shadari bako benga na biso bako beta biso to ça la stratégie ya sika tika to botola lola bango bako bundela ka présidence to botola bango ba député national to botola bango ba gouverneur tala ba planifier okomona ke opposition à l'époque kaka distraction bayebaki eloko moko te nde place China Rambo na batu na ye basalaka mwa mayele tala sikoyo toza na bandeko ya kashi motema mabe kocha batu bakal na kashi motema mabe ndeti bananyo bako me bango na bango tala bango kuna ngana kutanga bango tena na fanda bagamba bako sala bango kuna okomona kobundisana kocha batu bakal ko diviser batu
au lieu ya bango pe baza na moment ya ko recruter bato baba tu même pe bloquer lolendo komona musozo ba mune musosa pakoli uzomona voilà na tikanga pardon tu na bozaka na yanso ngai ngata ngata yo so tala muntu na yo so sa muntu de bigana na so yo asime ba téléphone so sala boy au moins yo nini yo neza mandat 5 yo nini. C'est pour 5 ans, en 2020, vous allez partir. Pouvoir battre la Kayango. Il faut qu'on quitte ça, qu'on loukako tissé large. Qu'on louka baye bazana opinion Syrie. Qu'on louka pour former bloc autour du président pour être nadem. Mais bango bango travailler. Au pire c'est Jacques Chezali. Ya soza na mukanda comme au pire ça cache au pire ça va. C'est comme si caché que là la FCC ba ko implanté par si par là. Na mona ki moko na madame azoya na chef de société voiture. Levi. Wana. Bino na mbom. Pas 15 minutes. Donc viens trop commission. Ngana ko tango mbo muntu te. Yoko ba diffamation. Ba to comprendre. Ole ya kotonga ni mokonzi ya mboka oboza na ye, bo pesa stratégie manda mosusu, mino mosibo langwe. Arrogance. Ngaye na benga kabangote ngaza na baninga kuna luna baba komi lolendo je nandenge bakosilisa manda muto komona ngani na bureau na ye ni jamais wana posa poste té yani ba mandataire kala te ba ko bi yonde na ne soko toujours na ndenga batolo ba ko mi komisa te ndengo mona la gouvernement na nzala te quand même te ngana muto ko sala bisana nga maboko donc bayeba ko ndoko komi ko telemisa bato milongo betela ngama solo nde basala ka bato. En tout cas moi je pense que nous devons nous battre pour la dignité ya bana mboka. Alors bango bako se travailler na stratégie na ka chezate bazo mbongo bango na ba musicien basuma biloko minine batia na kingo bato tout va changer. Non, et vous allez voir que le kola bazalaka okomone même na lamuka olibo le balangage moko ba musumuntu na elle na ye après 2023 vérité désir. Quand est-ce qu'on va construire les Congo? Pourquoi on ne peut pas avoir des politiciens intelligents qui peut à partir d'aujourd'hui projeter l'avenir? C'est ça des politiciens. C'est pourquoi on a vu que yo parti nangai est difficile au situé nga na côté moko. Je na sangné na ba parti moko na commis porte-parole à une coalition auto-créée. To commis na 4 partis politiques. Ba sangani na biso na bande ke mikolezo ya batelier zo banda okomona ce que nous proposons pour la élection en 2023. Oui, moi, je suis d'accord avec Kolongo, cash, c'est comme si bana ba stratégie te. Surtout moi si ma na likambo kuna na retraite politique, to ka ki penda moi na mboka China rambo modèle ya koloba, ya za ko exhorter bandimi na ebisi bonke bo bongama, bo za la prudent, tolo na pona 2023 ezala biso. Kasi na ngamba cash donc au monde et comme le col à moi conflit entre FCC na catch ceux qui cachent le lobby boy FCC zongisi ceux qui FCC lobby cache zongisi le quoi bango baza un peu distrait ba éviter que 2023 kalaté kola la rolamuka. Mais déjà batuba mutema mabe batuba choix 19 ans tala Félix Sayena moi msene ya mike aye pas gratuit de l'enseignement ba moni biso sala banda 19 ans ata iloko mukote mutema be mati bango na mutema omonisha dala kemba la moko na Lubumbashi et comme yo bayibe biso gratuité na bisoté. Je peux vous dire au jour d'aujourd'hui bandeko ya FCC au moins à la fin na communiquer na bango baye kolobao nous soutenir les institutions et la coalition pas si batanga. Attends, mais t'as ce que la stratégie ya cash caméra sangisi fiso mokoko na Bernard image yo ba stratégie ya cash et puis caméra zakaka bonga je crois ka ba a bien té. Vous allez voir hein yo ndoko sangisi et puis yo ka image oh nazana na yebi place policier moko ba lobaki ba lobi o batunanga bazoke ndoko lokaye quelqu'un qui déclare kaza na milice. Et le dit au fort. Les bérets rouges. Alors, il y a des kolukaye de moto caméra ko sangesa. Basulango ba vestable ya sika na ba mukoko na ba musu bazala ki wana na joko boko finga ba bilenge wana. Boko finga ba tangisa makila na bango pona yetumba. Net ba rosi ba ko baluka biseka bazali. Ba yeba wa
pona komona bato wana ba contribution de société caméra ko sangisiro pona nini yé à côté la directeur de cabinet à côté le ministère ya budget à côté le billet et ningana te et puis ba information to koyoka il paraît que au moins que ba komi ba camarade mingi na batu ya Kabila ozomona tala bitumbi ma entre IDPS na NPPRD oyoki vraiment appui na bango te IDPS abondini ye moko eza ebandeli ya nyonso bokomona magamiso tolobaki soto kotala toko zimele. Donc moi je peux vous dire que en réalité bandeko ya Kabila bazana laboratoire la jouissance bazana distraction bazana bakuba bazana maigri baba mépris bazana arrogance ozomona et nous les regardons, l'avenir nous donnera raison. Oui, moi namboka toki penza olobe penza makambo eza penza profond kasi lelo tozonga na likambo etali lamuka pe c'est comme si ba kolala ndenge uti ko loba to boy na 2023 suba belela bayibi bango bokonzi na bango kasi lamuka to komona ke c'est comme si moi namboka Fayulu nde yazo ko tambola de porte à porte pona ko lamusa lamuka kasi to ebaki mandat ya moi namboka Jean-Pierre Bembe Cécile qui déjà il fallait pesa penza bokonzi na moi namboka Muzitu kasi tomoni ko salemate lelo susu ba condamné moi namboka Jean-Pierre Bemba pour une année kuna na CP si la muka ngo ekufi na ngoka. Non, il faut y que d'abord la muka luzongele ba mission nga na biso ki eza déjà groupe sangani na ba leader baza chacun avec son agenda. Otiko lobango par exemple awa ba condamné Jean-Pierre Bemba. Son problème, même le problème de Katumbi. Or, il y a que ceux qui sont condamnés à la casse judiciaire et causer problème d'office au commun que subordination des témoins est une forme de corruption. Et dans le code pénal congolais, il y a une interprétation par analogie, mais au commun que interpréter Jean-Pierre Bemba, il a intérêt à la bonne relation à pouvoir. Si au moins CP là, à partir de Awa, il faut qualifier les faits à niveau ya Awa. C'est-à-dire, ce qui est le subordination et qu'à la corruption. Son problème n'est pas le problème de Fayulu. Donc, au commun que Batunyon Katumbi a un problème avec la porte-parole de l'opposition. Ce n'est pas l'agenda de Fayulu. Donc, chaque leader, il y a la mouka, azana, intérêt, naïe, calculer politique, naïe. Mais maintenant, le problème est le vrai problème, on va pas opposer. Par exemple, à Martin, Bisso na coalition, na Bisso nationale pour les réformes, surtout au bon de les réformes. Martin P a perçu 3 propositions. Lobby à 5 élections anticipées. Congo en avant, lobby tête. Élection anticipée kotaka musolo mingi, ça va nous coûter beaucoup d'argent. Malam kutu to kamata mbongo wana to tchanga na élection locale. Parce que nous nous battons pour les élections locales. Yangonde tali saka monto ko gagner l'élection en 2023 déjà à la base. Et tout le bien a proposé tout le bien moni na ba élection locale to ko ça la élection partout parce que y en a ba bisika musus même les assemblées provinciales bazana ba bureauté. Donc si vous avez ba conseiller beaucoup ça la malamoté to proposer tout le monde marché la sala ki boy tango bandaki découpage a bandaki phase expérimentale a Sénégal Nord Kivu na Sud Kivu. Congo avant de proposer tout ça la élection municipale na phase expérimentale pour la première fois. Tout l'on a Kinshasa na Grand Katanga donc ba Likasi ba au Katanga tout ça Grand Katanga tout ça l'angona Grand Nord Nord Kivu Sud Kivu tout ça la yango na Kinshasa tout ça l'angona ba ville oyo au moins ba infrastructure causale. Vous voyez, ça va nous prendre au moins 40% à budget token de la élection. Mon épisode Martin biso to pèse. Ni différence biso na bato mosusu. Ya mi balé biso to lobité. Maintenant le beto kende na transition. De maka ba transition, il y a 18 mois té et coupé ce Félix réseau le bakeno ezakinga moko transition. Et pour preuve déjà batu ya Kabila ba sauter na transition wana ba komi ko luka yango pote ba contourner Félix. Or Félix devrait na batu na ye d'abord koyoka proposition ya Martin ole ya kokoma o asuki omoni arrogance en politique et futakate. Il faut d'abord écouter et analyser. Martin a fait 3e proposition où il y a lobby. Par exemple, le lobby na réforme. Bisoto rejeter mi balé na mais misato et rejoindre au biso na ba parti musobe réforme. Pour nani réforme maman na biso.
il faut yeba ke na moya lelo tala china rambo na bato na ye na mboila jodi baza déterminé à bloquer Marvin Félix à Kosal. Aucun réforme ne passera dans l'Assemblée nationale. Na coupé sur Makambo. Il a bloqué Makambo ya bardonnance. Est-ce qu'on parle aujourd'hui via tcha fufuna mutu abina kutu via zaganandako. Ozomon na SNCC. Yo son président de la République 8 mois yango. Il publie au journal officiel rien. Au moniteur ndenge basalaki ministre de l'Intérieur. Ba gouverneur ya fait ceci ba humilié talendenge ba c'est le ministre ya affaires foncières na ministre de la justice donc batu ya Kabila baza déterminé à bloquer tout. Il faut que Félix azala na une institution oyo vraiment benga batu bakutana ba pesa ye tangu tu basala concertation nationale na Kabila à l'époque balobagende nini bakamata ki recommandation ba pesa ki Kabila poni atindi yango na parlement bakule yango sous forme de loi. Mais je te dis que Nandenge to côté l'Assemblée nationale, Félix a réforme mon côté en ce moment là to la 2022, Kabila a la majorité dans le parlement. Yeba ka cause na vice-président ya Seni ba kozongi Salumanu. Donc ma combo est trop appuyé en ce moment batu ya cash ba koyeba yango dans arrogance. Ah ba suki. Ba koyoka. Moi je peux vous dire aujourd'hui nous devons réfléchir afin que ma ponémie au koya lobby to kalisoma kambo la vérité désir nete après l'élection to banda ko raisonner débat za la comment to créer emploi comment to ko bongola ba minerai comment tolonga na makambo yabo grand prêtre Kabila grand prêtre Tshisekedi o boina bo kambo ni faut sila to banda ko réfléchir construction ya mboka na biso. Oui mwana mboka to ki ndongo lobi na makambo transition to mona ki lokola mwana mboka papa Honoré Ngbanda ye penza zaki na sima azaki na sima ya mwana mboka Martin Fayulu kasi depuis Martin Fayulu lobi likamba transition to moni Honoré Ngbanda akobi ko attaquer Martin Fayulu to zongi sukuna na ngambo ya mwana mboka Francis Kalombo aza sima ya Moïse Katumbi ba ko attaquer mwana mboka Martin Fayulu. C'est comme si Martin Fayulu est isolé pour papa Ngbanda bandaki penza ko appuyer te tiga vie à distraire kutela ngatonga Ngbanda yo ko distraire ba trop. Il prend les gens pour des imbéciles a kosaka batu butu na moye vio wana tiga ngai na kota makambo ne wana te a kokosa batu il para mona na kataza la kana insécurité. Cette histoire là et tout mananga wan cette imbécilisation la collective ko zoba to lokole ba zoba il faut ici là via ça théâtre na ko saka bato na yeba so ba bato secte ya na comparer na bundu ja Congo azapena mwanda semi ya libanda mboka bato ba théâtre. Donc quand on perd makambo mboka côté que vient na biso wana azana ye bongo eloko aluka ka yeba na kate ozomona mosane ko divisa ka bato biloko zanga mutu na makolo. En tout cas moi je me bats un Congo pour na bato bana souci ya mboka ya solo. Et puis bato muso yoka muso muntone mo ka bengo soki le kina TV lobake yo yakate biso to lobakaka yo yakate yo bata makakulu yo secrétaire zanango bato bazo zonga yo yakate soto le belaka yo kaka yakape tumbango ya wati osomon. Moi je suis d'accord pour la diaspora na biso etumbeza bien mais ba mususu okutani idée zate haine comme tribalisme ida malonge susute mutema mabe bizi ya buzoba. Non, nous voulons que Congolais azala di banda azala na kati mais te réfléchir pour na kotombola mboka na biso. Et puis quand vous me parlez de Francis, en tout cas ngana kota makambo na yete oyebi mboko bato babosa na kato ezana mona moni pe Zakari akomi koloba wa tout ça. Donc dans ces pays ko sala na yo tout baloka na yo lobby zonga bato bakobosa na tout. Zakari c'est la ka wana assemblée nationale ba motion incidentielle. Monsieur le président, motion incidentielle. Chaque fois que balingi ba interpeller ministre Kabila Zakari a zo motion incidentielle. Mwana kin, qu'est-ce qu'il a fait de Kinois à part ko rabaisser bango na ba motion incidentielle. Lo bosso nyo surtout akomi wo fati. Alors comme il y a mboke zanga moral public son pider ezate. Alors si vous voulez construire une société avec ça, ne comptez pas avec moi. Moi je me battrai pour un Congo debout, un Congo de valeurs.
Oui, moi mboka medaka kolongo yo ko lité penza pona Congo debout pe Congo moko ya valeur to comme na suka kasi na mwa motuna na biso suka to ko loba likambo ya Monisco ona este ya mboka na biso Congo bitumbe ko zala kuna baza penza na bezo ba ko benga na Monisco balingi su Monisco kuna na este ya mboka te kasi to ebite ba Congolais na biso ngambo este ba sololi penza malamu makanisi malamu ko benga na Monisco na este mboka Congo. Webinga na mwana makambo d'abord je ne suis pas pour la Monisco, il faut yeba pour moi parce que je pense que ba omeli mingi mais il ne faut pas que ma responsabilité na yo. C'est un dingue ça boye ozana papa mon tapé ça go bracelet ndego zonga la boye okomona à la fin papa a commis ta responsabilité na yo kocha na muntu musoso te ko sécuriser ba congolais na biloko na bango za pouvoir ya l'état qui c'est que de Félix Aloba qui soki a commis na yo mokonzi état major na Beni avant comment na Monisco gouvernement na biso zo sala parce que guerre on eza guerre ya ba businessman bako tanga ba généraux bazana commandement bako sala ba faire tout ça ba généraux azana armée azape ADF Monisco pas profiter bandi copie ya ba or ya ba coltan ya banine na ba avion na bango ba kenda na ba bote bako bina wana ko ebisa yo atie mundu ki simba mabina kititi na se donc responsabilité ça y a l'état na biso. Et Félix doit tirer beaucoup d'attention. Na lobaka na mission a on a biso yo na yoka ki na nungu ke fait ça au ministre de la défense. Et ça la ka prémédité place Kabila batu na ye babomisa batu bakolengate Félix abongisa et ce qui est paix a fongoni ni misute batu est bako sanzani ye. Ça c'est politique. Tango zo mona bazui dada Jeannette ba pensier commission défense et sécurité. C'est planifié. Donc moi je peux vous dire que na moya lelo makambo Monisco alongwa pour moi na mona loko basala kate même awa tango ba beta ki na bagage ya zana appareil de photo zo filmer pour que ça la rapport ba be pour mo so ba betanga na Pascal botak na koy na se na mpona sanza makila ya zana muto ka zo filmer so ina kufi d'abord on va faire ça photo ya ebem bien ko intervenir dans route donc il faut que tu charge na l'état. Ce sont bato baya ka ko secourir biso mais en réalité il faut ba changer bato bazana commandement ou bien ceux qui bango bazana complicité mais il faut ba changer commandement balongo na ba militaire ba pesa ba militaire bazana bolingo ya Congo mama M23 et omelate mokonzi nyonso ya armée oya kendaka na volonté ya kosilisa bito ba ba bomaka ye kaka ya une complicité oui ba uma ba bomaye mbonza mabe azawapi tous ces gens qui veulent mettre fin à la guerre babomaka bango il y a une complicité dans le Cambo ya Est et ça fait très mal. Ce sont mes frères Contiu na machette. Je suis désolé mais je peux leur dire na projet na zana yango pour na Congo ya lobby je reviendrai na kokamba na le président Kala Mingité. Donc je crois que dans 10 ans je reviendrai pour na kokomisa un Congo debout au boko za la fière na wana kokomisa Congo ya lobby. Oui, moi, je suis na suka affaire Mike Mukebai o azali pe moko na yo o bandaka penza parti Congo en avant na ko mona suna bilili ntango bo lansaka penza Congo en avant lelo oyo na prison makala kasi mokola samedi to kendaki ko participer na marche pour na osenga liberté ya mona mboka Mukebai kasi to mona ki la police we ki wana bakangi ba cameraman ba journaliste na ebité. Beaucoup li qui une affaire Mukebai c'est comme si dossier on est côté ba main noire et belé na kati wana za elombe etumba ya démocratie bato minene baleka na nzela wana Tshisekedi abunda bato bando benge kaza liboma il ne comprenait rien il est devenu le Mahatma de génération en génération les leaders maximaux des grands hommes disquits mboka mais ba petit esprit ba disquita kabato. Moi, je peux te dire, ce matin, je peux te montrer, il vient de m'appeler, tout ça, là, qui n'a pas Tongo, et il me dit, à l'Andakinga, une émission, il man, courage, pour libérer Congo. C'est comme si vous négligez, vous voyez qu'ici, sous une famille politique, n'est la mouka. Oyebi, ngai, wanaza mutunanga, ngaza mutu la mukate, yaza na la muka, je crois, bomba mutu na Martin, mukolo koko taranaye,
mais comme un ami et frère. Mike Aza député, il vient ici chez moi, on peut rester, on mange là, Boutouna moi, c'est un proche, c'est un awana montonanga kati. Vous voyez, des fois, on a des points mosusu, on monite yokanite, après, mais tout ça, on a master nanga. Ce matin, on venait de causer avec lui 11 minutes. Il m'a dit un peu ma contour, il y a un procès où on a dengue collègue mais à cause de l'ébanda académique. Le 2 décembre. Oui, donc déjà, je peux vous rassurer, ce n'est pas pour longtemps à cause de la Libanda. Courage. Donc, nous sommes des combattants de la liberté. Surtout au Bundi la Pona Congo, mais nous sommes au Bundi la Bassi. C'était la chérie. Razomon. Talana ni Obazoka, Bazoka Ndanaye Makal. Muto que Sokumi na Bandal. Ba Bengi na téléphone na vieux de trop commission. Il pas à l'objet. Vieux de trop commission. Ngana ko tako kombo ba tuté photo na bango mai. Vieux de yemo ko miyeba. Vieux de trop commission a Bengi a lobby makambo basi ngape na zalaka na kati. On a domaine na biso privé. Soki oki yi seke za de fête na biso mabato ya makambo basi. Ozomon nde ba Bengi na téléphone ba tiki mais ba ko bundela mboka ba keyi makala mais bato ba ko baby sa société ba les protéger. Non. C'est un combat pour la liberté, pour vous, pour Nabana Nabino. Il paye ces prix-là pour que le lobby congolais à la libre. Compatriotes, on est ensemble. Comme na souka mo lamboka medaka Nkolongo, liloba na yo na bao nyonso ba kolando partout dans le monde entier, message na yo ezali. Koyebisa bango bande konangai bolongo na ba débat ya ba tribu. Nous avons toujours les Camboana, les gens qui réfléchissent tribu ah mutu ezalaka polele. Donc basala ba débat tribu. Sotalia ezalaka vide. Et là ezalaka te. Faisons les débats autour des idées. C'est dans la contradiction des démocraties et yaka elengi. On a kambona lobby awa, ba lobby te njimagnon sauté. Tu pas aussi un point de vue contraire qu'engai. Rejoins-moi na idée pas autour ya ba débat de caniveau. Débat ya ba tribu, débat ya bilongi, débat ya mafinga, c'est dépassé. Ce qui nous unit dans le baka toujours, c'est la plus fort koye sangi sakabiso. Mais ngai na lobby toujours Congo live, je ne te lâcherai pas. Maintenant, si mingi moi lamboka medaka Nkolongo, tu aimerais qui bino medaka Nkolongo azali penza président ya parti politique Congo en avant. Na ye to lobela ki sur ma question d'actualité to comme na souka. Merci na ozaki bona sima caméra Guy Botombela. Merci na balandini so partout dans le monde entier. Mon vieux Roger Louma, mon level monnaie et président Félix depuis France. J'en suis bon, mon papa social depuis États-Unis. Adé la élégance depuis Hollande. Nabo Sanité. Richard Makaya, maman Wivine Sévolopé. Mon vieux l'impresario Claude Ndombasi de London. Vieux nanga moko boye. Na sepe na ye docteur Christopher na Paris. En tout cas, na fandaki mokolo na lobi nanga landakanga mingi atindeli ngai moi 50 na ngai na sina zu. En tout cas, merci quand même bato yo wana il faut ko quand même yo pour zo bois zo mon on peut-être boyer merci mingi. En tout cas, moi je demande pas, mais en tout cas ye moko lobi nanga kaka en tout cas na sepela kana yo mingi o melata moi j. En tout cas, merci mingi docteur ezakande boy. Merci mingi ngalo no soki nzamba zongi te to monani na mikolo ezali koya.